Mbote libota na nzambe, mbote na bino nyoso bozwami liboso ya baetando na bino pona kolanda émission Quel est le nom de Jésus na kati ya chaîne na biso Océan du Congo. Ba merci na bino en tout cas ezali kopesa biso makasi lisusu pona ko continuer kozala na bino elongo. Na banzi to utaki koleka ba émission na biso o utaki koleka na pesi merci na bao nyoso ba souhaitaki nga ba joyeux anniversaire na bango na ndeko na nga ingénieur Rabin Piana. Merci na ba joyeux anniversaire na yo pe na pesi bandeko nyoso bazali kobenga biso merci pe na bandeko nyoso bazali kotuna biso mituna merci. Ba numéro otolobaki kezali plus 243 80 888 60 62. Tant bino bokomi na bisika oyo tozopesa bino ba adresse pona olanda liloba nzambe soki obungi okoki kobenga to pe na millier oyo zali to pe na ba pays étranger o bandeko na biso batunaki balobi pona nini ka kopesa avenue dispensaire numéro 40 na Kauka et pa papa na biso Kuzanuka Popol ezali kaka adresse moko te tozali na adresse tellement ebele na mboka na biso partout tozali pe na kati ya mboka na biso RDC ezala katikati na province na biso ya Kinshasa to pe la province na biso Congo central, Équateur, bandeko na biso abandundu tozali partout. Mais sauf que soki okomi tope na milieu oyo zali obengi biso na numéro otozali kopesa plus 243 80 888 60 62 tokopesa yo numéro ya muto azali bisika wana po ozala musika te ya esika oyo sepeli kolanda liloba nzambe tozali kaka na Kinshasa te to pe tozali na avenue dispensaire te tozali na avenue dispensaire tozali na école na biso ya Tyrannis etiki biso bongo te tozali pe na école na église na biso ezali bongo Arc-en-Ciel pa ya papa Ridi Ekoko tozali bana ya papa Gédéon tozali bana papa Kafuti tozali bana ya papa na biso Loetete Melchisedek tozali bana ya ba papa ebele o église na biso ezali partout tozali kaka esika moko te na pesi pe merci papa na biso Samuel Kwete ya ebinga kaka na école ya modélisme lokola ndeko lokola ser na commune na biso ya Ngaba mais ayepe ko découvrir na ndenge na eke na katikati ya Océan du Congo tozali pe na mission moko o ezali bon kolobel lobanzambe kele le nom de Jésus nde apesa ki biso pe matondi na ye pe apambola ki nzambe pe a bénir biso na komo ya nzambe en tout cas papa nanga na Samuel Kwete na sepeli mingi na pamboli nzambe po Biblia ezali koloba makambo yo sali oya koyamba yo na likabo ya prophète akozala pe akopambolama na likabo ya prophète akoyamba pe na likabo ya pasteur akopambolama pe na likabo ya pasteur en tout cas merci po okei na ngambu te okei penza na musala obiso tozali kosala nzambe pe o encourager biso nazali kopesa merci et pe ndeko na biso atuna ki biso motuna alobi mama Judith à chaque fois na ebite bo akwemela wewe Yesu chilo boto ndenge nini à chaque fois nazali kolanda mission na yo nazali komona makambu o Biblia ebisa biso metozwaka vraiment te ya kotanga te otangela ki biso mukanda o ezali bongo ya acte des apôtres balobi nzambe afanda kana ndako etongami na maboko ya batu te e bongo bengomba o tokendaka esalaki lokola epesa mwa mobulu mingi biembo ozalaki na sujet na yo ya témoin ya solo nde tolobaki katikati na ba témoin bandeko babenga biso engomba mobimbe salamaki na kombo ya témoin mais to moni penza na kati ya ba critère wana témoin ezate ya wana tozoloba liloba nzambe esengeli koyekola yango pona kotanga koyeba nzambe esengeli batangisa yo pona ni Yesu azoloba bon maître bazobenga e bon maître ya salaki pe molakisi osomona ezali pe na esika obiso toswaka tableau to bandi kotangisa liloba nzambe na biso toteyaka ngo na bawenzete mais sino to evangelisaka mais pona kotangisa po mutu azwa connaissance pende ya nzambe o tozolobela awa na mwa lombango esengeli afanda même ata Yesu ye moko pona kolesa pona kosala multiplication ya pain esengelaki bato bafanda katikati na matiti na yebi kokoyoka te mais au fur et à mesure okoya pona kolanda liloba nzambe oko comprendre yango bandeko mususu batuninga balobi na kati ya chaîne Mama Océan pona nini alobeli biso te na likambo etali mois de la femme eloko nini penda bongisi pona kati ya mwana biso ya ba Mama Océan abosani bino te Mama Océan azali mama ya libota monene ka ndenge boyoki ebale penda monene azali mama ya libota mobimba ndenge tokangisi nanu mois de la femme te akoya azali kobongama pona kolobela pe na mois oyo etali ba mama. Merci pour na motuna ya ndeko wana nde ya kopesa biso lisusu nzela ya koleka na sujet ya lelo ezali maison de Dieu to pe ndako na nzambe
kaka ndenge mukanda totangisaki na acte des apôtres to pe misala ya bantoma chapitre 17 mais na 24 ti tokoma na 25 totanga yango malamu po tolekaki yango kaka na kovole mais ndeko na biso tanga azoyoka émission ye akangaki po azali pena molandi ya émission mais toyoka mukanda ya nzambe elobeli biso nini po na sujet tali maison mais na acte des apôtres 17 na chapitre 17 mais na verset 24 pe tozokita na 25 mukanda nzambe elobi nini acte des apôtres acte des apôtres 17 toza na 25 24 plutôt. Le Dieu qui a fait les cieux, le Dieu qui a fait le monde, pardon, les cieux kakate, monde donc mokili mobimba, ce qui te lobi lokola cieux ezali lokwa to bakisi po asala ki lola te asala ki pe mokili, ne mukande pe sibiso pena précision. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. 25. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il y avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à toute la vie, la respiration et toutes choses. Mukanda nzambe ezali koyebisa biso to pe ezali ko préciser yango tozali kotanga. Tozali ko bandela ngo po ezali penza o esimbi sujet ya mukolo na lelo. Acte des apôtres chapitre 17 tobandi na 24 tito kiti na 25. Tozomona bandeko mususu batongi balobi bazali bapesi yango bakombo ba tabernacle toboite. Tomoni mususu batu batongi bapesi yango bakombo ba cité de David toboite. Tomoni ba mususu batongi balobi basali ezali bongo arche de Noé toboite. Ezali bakombo o ezali katikati na mukanda ya Nzambe. Mais pona kotie yango na esika esengeli oyeba Nzambe po poser liloba na kombo nango na circonstance nango to pe na moment nango to pe na esika nango. Biblia ekomi koyebisa biso Nzambe oyo akeli lona na mokili na biloko nyonso ezwami katikati nango afandaka nde na ndako etongami na maboko ya bato te nayebi te. Tabernacle wana Siloé oyo tonga batanti wana eske batanti wana ezali maboko ya Nzambe nde mutu etongaki yango? Oyo elobi soki azali na besoin ye moko nde kolo nango aboyi alobi te ye afandaka na ye na bandako etongami na maboko ya batu te. Siko ndako oyo tongela Nzambe obengaka ngo ndako ya Nzambe. Chaque dimanche biso tokenda ndako ya Nzambe. Ezali ndako wana etongami na maboko ya banani. Po Nzambe aboyi na ye. Tant tokoloba ke dime Nzambe moko azoya obenga na maison du trésor ayebi. Po apesa mutu ningisa ya kotonga ndako te. Alobi ya afandaka nde na kati te. Donc nde toyaka boye ba mususu bakomisa ngo permanence. Mutu soka azali na problème bala moko akimi kaka wana abondeli. Mutu soka azali na likambo amoni na ye ezali ba jour église talobi te na kende sika Nzambe asakani afandaka bandako ya Nzambe. Okomona ba mususu babenga ngo ba kire bakendaka pe babondeli na se ekeko moko boya ke ya fukami abondeli abengi yango ndako ya Nzambe. Mais okendaka koluka nini po Nzambe oyo Seigneur de la terre oyo akelaki lola na mokili oyo biso tofandeli pe asali nyonso tozali komona na misu na biso na oyo pe ezangi komonana afandaka nde na ndako etongami na maboko ya bato te. Nde tolobaki na sujet na biso ya témoin balobi ke vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Souka ya mokili yango ezalaka po na souka ya mokili peut-être Nzambe nazalaka kuna. Po Nzambe ayebisi biso na maboko ya bato ezali mukanda po soki tolobaka ngo awa na katikati ya océan du Congo ke soki ezali ke mukanda wana totangaki yango na Ancien Testament bolinga boloba tango ya mobeko ezali tango ya loi tango ya Moïse Yesu nde aye na moment oyo ezali bongo ya grâce yango tolobi boye moment ya grâce yango siko babandi koyebisa biso Nzambe oyo asalaki lola na mokili afandaka na ye na ndako etongami na maboko ya bato te. Tozali kokontinue kaka tokeno na psaume mukanda ya biso ya psaume 27:4 psaume 27:4 Nzambe azali koyebisa biso nini na likambo etali maison na ye po ye afandaka na ndako oyo etongami na maboko ya bato te. Psaume
27-24. Psaume chapitre 27, verset 24. Mukana Nzambe ezali koyebisa biso nini? Si une guerre, à 4, pardon, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David azoloba boye azotuna nde Nzambe alingi kotuna ye eloko kaka moko. David azoloba abane otobane ngo na 4 kaka totani ka suka na 4. Je demanderai à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Donc katikati na ezali ne eloko moko alingi vraiment. Alingi sikoyo atuna nde Nzambe. Alobi nini? Je voudrais habiter toute ma vie. Azali kotuna Nzambe pona ye alingaki nde afanda vina ye mobimba. Mais dans la maison de l'Éternel. Non moni batu musuba ba lelo ko ana ke ko fana permanence. Nani oyo afandaka na kati ya ndaku ya Nzambe? Est-ce que ba passer ngo batonga ndaku yango no moni bafandaka te? Ba passer na biso ya bengomba basebezo atongi ndaku batongeli Nzambe ndaku meya ke ko fanda bandaku batongaka na kati ya paroisse na lopangu ya paroisse mais non na kati ya paroisse. Wana tolongoli te. David azoloba te ezalaki nde motuna yalingaki ndatuna. Alingaki atuna biloko mibale misatu te kaka eloko moko. Esengeli afanda katikati na ndako ya Nzambe vina ye mobimba. Est-ce que tango ba pasteur na biso bengomba ya basebeko po tozali banguna te liloba Nzambe ezali mopanga ya solo ya double tranchant sikoto kata na mopanga na mopanzi nini? Mais katikati na bana Nzambe to wele na kapona kobomana te. Tozali ko citer ya bakombo ya batute po ezali bengomba ezali bana na Nzambe. Tozali ko sala insulte te. Tozali ko provoquer mutu te. Mais tozali ko swa kaka ndakisa ya bato bazali liboso. Pona mayele pe ya bato ya mayele mususu balobi te. Pona ko mekola mo e démarche ya mutu foko za na sima na ye. Bino bato bosali deja bakombo ya bengomba. Bino bato bosali ko loba ke biso tozali be église to yeka lelo. Yango tozali ko swa bandakisa mino pona ko lakisa libota na Nzambe. L'église biso lokola ya basebeko. Okomona na kati ya lopango nde batongela pasteur église. Mais David azoloba te motuna na ye ezalaki afanda ne na kati ya ndaku. C'est ki bozalaka conseil ke ezali ndaku na Nzambe te. Po même ata ndaku wana ata lelo bofandi na kati. Lelo nde boyoki biso boye. Mais ezali ndaku etongami na maboko ya banani. Tokende kana mukanda ya Psaume wana. Tokende na mukanda ya Psaume na 127 premier. Psaume 127 premier. Tozali koluka kaka ndaku ya Nzambe. Psaume 127. Premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, pardon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume akomi koyebisa biso seki ayebaki po atuni nanu mutuna po alingi afanda na ndako ya Nzambe. Me ndako oyo azokende kofanda seki amonaki bandako wana batunde batongi yango. Yango na ye koyebisa biso alobi te nazonga mwa nsima. Soki Nzambe atongi te atanga keye kofanda ezali nango na ntina te po bato bakotonga kaka mpo na pamba. Seke bengoma nyonso oyo totongi oyo tobengi yango ezali ndako ya Nzambe totongi yango pona pamba. Si l'Éternel ne bâtit pas oyo nyonso akotonga kaka na pamba. Po ya afandaka nde na ndako etongami na batu te na maboko ya batu te. Ebongo David oyo afandeni. David afandaka na ndako Nzambe atongi. Yango wana ye moko na kotuna mituna Nzambe amoni maboko na makila lobi te. Ozali na besoin église. David seka salaki na besoin amona église Nzambe atongi. Amona ndako Nzambe atongi.
ndo moni nzambe na katikati ko tuna mituna ndeto yaki kotanga na Ezaïe na pele Ezaïe na 6 wana soto bandi kotanga mitungisi ya Ezaïe seke nzambe ayokaka mutungisi ya mutu ya kati ya motema po Ezaïe bandi ko mitungisa bingai munoko malamu te na uti na liborto elobaka bien te me nzambe ayoki kaka mutungisi wana ya kati ya motema nde atindaki mwanje pona kozwa libanga oyo utaki katikati hotel na pince pona ko délivrer na oyo ezalaki munoko seke nzambe pasalaki na David ayokaki kaka susi ya motema na ye nda ye kopesa Salomo akende kotonga me toyoka nani po tozala bato alokuta te po yo po mimona ose corriger o banda lelo kolobake ndako totongi nde po tosangana esika nyonso bato bafandi organisation fo ezala fo tozala na baban fo tozala pe na batiti fo tozala pe na mesa kotia mwa biblia fo tozala pe na chair fo tozala pe na tableau nde tozoloba mpona koenseigner bato me ezali bandako ya nzambe te po afandaka na ndako etongami na maboko ya bato te yo obengaka ngo ndako ya nzambe banda lelo tika po ozali na mukanda moko te ozali koyebisa biso ke wana ndako ya nzambe me yesu azoloba nini totanga nao na Matthieu 21:13 Matthieu 21 chapitre 13 et il leur dit il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière mais vous en faites une caverne de voleurs. Oyoki siko Yesu akomi koloba lobi te ndaku ya nzambe ezalaka nde ndaku ya mabondeli wana tomona ngo na ba filmo bazali kotia biso ba projecteur Yesu azobenga na batu o bakomisaki mombongo na katikati ya ndaku ya tata na ye siko ndako Yesu azobenga na batu ndaku wana nani ndatongaki po ya fandaka te na maboko etongami na maboko na ndako etongami na maboko ya batu te me Yesu azoloba lobi bino mokomisi ndako ya tata na ngande ndako ya miyibi esengeli siko oyeba nde ndako ya nzambe nini bazoloba ndako ya nzambe na katikati Océan du Congo tozali kobenga yo na émission na biso quel est le nom de Jésus po batangisa ndako ya nzambe ndoko yeba pigeon bakolakisa pe pigeon bakolakisa pe voleur po Yesu azoloba bato nyonso bayaki liboso na nga baza ba miyibi me nga nayebi mutu ayaki liboso na ezali Moïse ezali Abraham ezalaki David ezalaki Ezaïe babengi bango ba prophète Ezaïe bango nde miyibi te fo balakisa moyibi ya nzambe fo balakisa moyibi ya nzambe azalaka ndenge nini fo balakisa mombongo na katikati ya liloba nzambe elinga koloba nini po ntango bakotangisa oke Yesu azobengana bato na ndako ya tata na ye okoyeba po bakolakisa mpe na oyo ezali ndako me mpo na bandako emonani Deutéronome azoloba ngo na 29:29 mukanda Deutéronome 29:29 Deutéronome 29 chapitre 29 Deutéronome 29:29 nous y sommes. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toute la parole de cette loi. Mukana zambe so biso oye mona ni domba ndako totongi eza biso na bana na biso prévané okomona na mukanda lopangu wana atie mwana na ye oyo bakomisa ngo royaume okomona pasteur o asali momongo ya kosala démarche chaque jeudi engagé bato na kati église po baki na porte à porte soko ozali mama ya bana mine ozopesa 500 na mwana moko 4000 2000 soko ozali na bana 8 ozopesa 500 4000 yo moko papa 1000 francs mama 1000 francs na mawana komona par rapport ya oyo nga nazwaka oyo nakopesa ezali muke omatisi olobi ata $20 chaque jeudi mais tango bazokende kosomba lopango po batongela nzambe ndaku okomona batie nanu na kombo ya lopango wana ya ye na mwana na ye donc soki akufi mwana na succédé mpona kolakisa ke eza biloko emonani c'est tout à fait normal mutu asala bongo c'est tout à fait
normal mutu azwaka eloko azosala atake voyage ata azosala musala azosala pona bana ye tomona yango ata pona na banini ya leta ba constitution ya leta lelo mutu asoka azwi retraite azwi pension ezali nanu pona ye na bana na ye après na bandeko ezali bongo po ezali makambo biso na bana na biso mais soki makambo ya Nzambe esalamaka bongo te esalamaka bongo te yango wana yaka oyeba makambo ezali makambo ya Nzambe mais toyoka na mukanda ya 1 roi koto to chite na biso 1 roi azoloba nini na 5:11 entre temple la parole de Jéhovah balobi Nzambe akomi koloba na 1 roi totanga na 5 esika tozokende ko cite po sujet na biso ezali munene mais il faut kotangisama 1 roi 5 1 roi 5:11 5:11 mukanda Nzambe ebisi biso nini et Salomon donna à Hira 20 000 corps de froment titre ya nini na biso ezali alliance na 5e verset alliance de Salomon avec Hira roi de Tyr prépara pour construction du temple nde mukanda na biso tobandi na 11 Salomon donna à Hira 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hira. L'Éternel donna à 12 de la sagesse à Salomon comme il lui a fait promis. Il y eut paix entre Hira et Salomon. Il fit alliance ensemble. 13. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes, des corps. Il était au nombre de 30 000 et il envoya à Liban 10 000 par mois. Il était un mois en Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes de cornes. 15. Salomon a fait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 hommes qui taillent les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3300 proposés par Salomon sur les travaux et chargés sur les surveillants des coviers. 17. Le roi Salomon corda d'extraire des grands et magnifiques pierres détaillées pour le fondement de la maison. Les ouvriers 18 de Salomon seront Hiram et les Kibiens, les tailleront et il préparera les bois et les pierres pour bâtir la maison. Ozomona sikoyo nanu tokei na construction ya temple te. Mais yoka ba détail pona kotonga ndako wana po ezali ndako oyo Nzambe apesaki Salomon po atonga. Po Nzambe po afana na ndako wana po ya kokuta Nzambe na ndako wana. Esengeli Nzambe apesa yo modèle. Yoka na ntokeka na 5 11 wana to suki ara na 18. Soki to continuer sko na 6. Construction ya ndako ya Nzambe. Alors ndeko nanga yaka koyoka liloba Nzambe yaka batangisa liloba Nzambe. Tozali na baseli na biso na kati église universelle de Jésus-Christ ezali pe ya munene. Tozali na école de tyrannis na biso esika okokuta biso nyonso wana na séminaire oyo ezali kobanda. Neto lobaki na venu dispenser numéro 40 soko ye wana question nyonso okotuna mutuna nyonso zalaka nango na maetali biblia okotuna pe tokopesa ye yano. Pona bandeko bazali ko insister oui lo sambo ezali. Pona baka nyonso yo ozali na pasi mikakatano makamba lolenge na lolenge ezali kotungisa yo yaka po Nzambe azali Nzambe o apesaka ba solution modèle nyonso mukola jeudi quand on a venu dispensaire wana okokuta prière mukolo ya samedi ndozo ya kokuta ba enseignement na ngonga bongo ya 14h30 Nzambe ya Israël azana biso pona sujet etalaki temple tomoni déjà temple ya Nzambe otosaka nango ezali ba temple oyo tongami na maboko ya batu ezali ba temple ya Nzambe te po prévaner tozali kotikela ngo penda ba génération na biso yango ezalaki lokola sagesse oyo euti na kati ya loba Nzambe etikala bona komona Yesu Kristo amen.